Suivez-le. Oui. Faut le suivre. Oui. Suivez-le. Oui. Faut le suivre. Oui. Suivez-le. Oui. Faut le suivre. Salut à tous, chers internautes de Kumu Africa TV. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Vérité News. Wana bouti kolanda vidéo oyo bomoni wana eza makambo ya lokuta te, eza makambo ya solo. Bino nyonso boyebi Junana oyo azali papa ya Maître Gims, papa ya Dadju oyo bino nyonso boyebi partout dans le monde entier. Azalaki agressé na butu ya lelo ya le 9 mai 2019 et pas ba miyibi topé ba bandi ezoye banate ba menacé ba betier selon les informations bazui ba biloko msusu ba bilamba na biloko msusu o bazui toyebi na nte parce que jusque là toza vraiment na précision te ndenge bozomona na ba vidéo wana tala ndenge basali papa muninga tala ndenge bavimbisi lisu oyo azali artiste na biso ya munene ya mboka ya Congo papa ya ba star ya munene ya monde entier batu nyonso bayebi azalaki vraiment menacé na butu ya lelo bino moko bozomona na bilili ndenge eza photoshop te eza montage te eza makambo ya solo na kati ya émission na biso oyo ya Vérité News tolobaka toujours oyo eza ya solo biso tokosaka makambo te ndenge bozomona wana ba agressé ye ba beti ya kosakana te tala vraiment ndenge papa baninga akomi bozolanda ngo sikoyo na ba vidéo. Bientôt là, tozo yamba mutu moko na téléphone poto sa ane interview mutu o azalaki wana présent ya ndenge événement nyonso ebandai koleka parce que ye moko papa Junana moyeto yamba ezate aza vraiment na douleur mingi azo kokata ko répondre te mais tozo yamba mutu oyo azalaki wana présent a expliqué biso qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi bazalaki banani akoloba na biso nyonso wana bozo yokango kala troté tozo yambaye na téléphone. Restez toujours branché na chaîne Nabino Kumu Africa TV, bo s'abonner, bo faire abonner pe lisusu ba oyo baza ba non abonné, soki o s'abonner otali na droite na yo okomona signe ya ngonga wana ozomona wana o cliquer na signe ya ngonga wana avantage nango eza pona r tozotia ba news na biso msusu tope vidéo o bozolanda ya interview makambo elekaki boyoka vraie version ya ndenge bayaki ko agresser papa Junana bozwamba moko notification nango fo o cliquer wana o s'abonner o cliquer wana na ngonga wana mbala moko notification ekoyela yo na téléphone tope na ordinateur na yo tope na eloko nyonso oyo okozala connecté en ligne émission na biso Vérité News na kati ya chaîne na bino Kumu Africa TV na tiki bino bo continuer kolanda vidéo restez toujours branché po bolanda version originale ya ndenge makambo epasaki. Merci beaucoup à tous to remercie bino nyonso restez toujours branché topesi bongo mbote na ba internet na biso nyonso o balanda biso partout dans le monde entier. Merlin Zoumakiala les grands noko Christian Mbala ya ba Christian Hervé Ituri Boranta manakati ya États-Unis ya nangozo sara ndenge toyokanaki quoi. Merci beaucoup. Léon Kaniki Chabenda nakati ya Belgique. Chancelvi Kisoka ya ba Chancelvi la reine de Belgique. Joël Kinavui Diminio Gaxon. Edwige Kabui Kuka N. Rolls Mama Mokonzi. Bienvenue Lushikwa na États-Unis. Merci beaucoup tokutani ba air moko bozwa continuité ya ba image na bino. Restez toujours branchés na chaîne na bino Kumu Africa TV na tiki bino bolanda. Merci beaucoup. Suivez-le. Oui. Faut le suivre. Oui. Suivez-le. Oui. Faut le suivre. Oui. Suivez-le. Oui. Faut le suivre. Des cieux, que notre roi soit glorifié. Jésus.
majesté. À Jésus, sois louange, honneur et gloire. Avec les majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons, exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus, Jésus-Christ le roi. Majesté à Capella. Majesté à lui la majesté. À Jésus, sois louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité,